Allo kande biso peto yoka. Kande wato yoka kama babi libala ekufi bon. Biso boy patindela biso ba invitation. Namoni atindela biso ba message ya babi libala ezate. Pour ekomi l'année prochaine. Bon, bato bazo baba boya ni kande to yoka. Songi bino. Okole mawa. Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamukang, Sutukang, Gulumato, Ebisaki Bino Boro Sangana Pobo Luka Botombo la Fachi Boro Kuteli Bandati Nakati toujours bé. Boto bandem déjà TV mafuta sikanza mona papa mbulela nga bino bandeko babolingo kana kanta to lisusu lelo kopesa basango kopesa conseil ndenge tomesana les amis de quoi il s'agit hein Mama Rufa petite sœur ya Quadra Koffi Olomide to ebi Mama Rufa tata mwasi ya Didi Stone Mama Rufa bandeko falaki asa libala na ye kalate Mama Rufa asa libala kalate basi bamisombi basombi ba maputa mais na minute yo bandeko sango to jui to yoki ezaki libala Mama Rufa anile libala eza suti libala ekufi nini eleki bandeko selon ndenge to yoki Mama Rufa na bana Mama Rufa na bana telaka ana 62 ans quand même Mama Rufa na bana mikolo bana basi bakole mobala Mama Rufa bino bobika ba bolingwaki mukolo kaka bakutana ndenge ezala kaka basali love et tout ça esimbi bavandi vie ezokende vie ezocontinue et s'avéraki que mobala ya mama babengaki papa ti voilà papa reproché bana balobi bana ipare bamanquement ma trop bana barubunga barumba bana baimpolitesse notoire donc papa sur quoi étant père parce que mobali papa zalaka papa hein papa faut tika la papa faza la papa ozala na talati liputa na ndako nyonso andimi azogobe pour nini pour balesaki fufu basombelaki soki nini papa non amoni que non bana se comporter malamu te a exercer autorité à botata ameka ko reprocher bana azongisa bango na nzela a corriger bango bandeko balobi mama bango asepelaki te yango moto esali ke libala ekufa Mama Rufa na sa kanda abengani mobali bandeko na 62 ans okena kobengana mobali siko na yebi te po sa so nini po bala lisusu après ou bien bakobongisa mais oyo ezaki libala ezalaki déjà pene ya kosalema ntango deja obengani mobali akende ekobengi invité olobi na bango ke libala eza so ane oyo te libala ekomi année prochaine c'est que vraiment un souci parce que so ezalaki eloko moko ya mais oui peut-être akoko silika ou soit bakoki koswana kodiscuter ezalaka nango na bolingo mambwana et c'est inévitable mais ok non mpenza ke kanga bisaka bima kende c'est que ekomi compliqué c'est que libala eza te siko nalingi to analyser mwa moke bande wonanga amongi eza makambo mosusu mais so eza mpenza yango wana likambo nayebi te po papa reprocher bana oyo basalaki mabe base comporte mabe yango ifo bengana mobali amongi eza likambo mosusu mais so eza mpenza nde tozoyoka wana na koconseille mpe na koloba bandeko basi ebele vous savez il y a des gens qui sont destinés au non mariage à ne pas se marier et bato wana Satan a tout pris aolinga mpenza kotikala bongo na likambo ota mosusu mpe ezanga ntina ya na bato mosusu ngungi kaka moto akabola bango incompréhension mpenza ko ngungi incompréhension libala ekufi na ba couple moko na Angola bavandi na salon pourquoi outi na chambre moko akoti na chambre mosusu
Moi, c'est un bal, il va salon. Pourquoi? À côté, moi, ça le bien, à côté de la chambre, on va te. À côté, on a ta côté, à côté, on a ta côté. Oh, bande de discussion, Nicolas, pourquoi côté, kuna, à côté, kuna, te ngana moni, à côté, na chambre, mo souci, ya bana, te, à côté, na oabiso. Bande de discussion. Moi, si a pété ba câble à l'obi na mobile, obi que. Moyo na mono ndoza maele te. Bande onanga libale kufa. Mobile bi tiens ngai maele te. Ngana bala na mbongo na tio na ndako na obenga nganga zoba. Ah, lelo nde lelo. Kanga bisaka bande ko libale kufa. Libale kufa. Et ngana zoka moi. Bon, en même temps, nazoka moitié parce que tu as eu la réalité spirituelle, on se dit que la sinon, et à mon gros, ça fait un peu moins qu'ils ont ouais. Et on moni, bah ma ambo misusu, bah baro sont au na cadre, les tiers, matière, pour la nini, pour ma rouf faisant de coffee, et pour ma rouf à finir à ex-aimé qui n'a pas moi, na ba on ba yoka na raté, le rôle en a linga dit na ya au sabol, non. Bien bande on a eu, tande balubara. Libanga leji chaku ndeke ko segate binyo su baba ndeke na mukili oyo ma mo komela biso tu likamso komela mutoza leçon pour na ba misusu likamso komela muninga ko ozana mbango ke ne ko divulguer te ya ko relater te ya ko seka ko se moke pendant eta mususu yo pe ohebite oza pe mususu na mo ba réclamation na yo. Et il y a des gens qui sont destinés à rebalater. Les amis, les à la base, sur ces faites très attention. Vraiment, vous avez tout intérêt. Yo ebi ko uta na ba famille mo boy ba maramu mo boy ezali. Et ba réclamation mo boy ezali, il faut vraiment osambela malamu. Osambela kateme ko sambela malamu. Ko kata penza ba lien. Kata penza ba lien. Enfin que aux la lobby victime te quoi et ça nga personnellement ça n'inga pas c'est comme on a maman qui fait 62 ans OK benga na mobile après pour ça nini olu kambal mususu olu kambal mususu donc bien te makasi et les amis tous à la peine à ba maîtrise c'est vrai ba ma mususu cause à la et ceux qui peuvent ndenge nous on a premier degré maîtrise-toi, digère la chose. Parce que tu vas regretter après. Tu vas regretter après. Tu as excès de colère, tu as posé acte. Après, il y a regretter Sima. Mais en tout cas, sur les gens humiliés, désolé. Il y a un bande tous à la na lombango te ya poser ba acte to ya ko zo mokano na sa colère na sa sentiment. Il faut vraiment qu'on se maîtriser. Ça peut faire mal, mais en tout cas, prends ton temps. Et décision numéro lelo. C'est un chose au lobby au monde attend ce que non a ils ont la connotation moroté. Il y a lobby peut-être que n'angana ça la boye mais lelo na moni netike bon. Ah, natika likambo ou shot na sala on ndenge boye. C'est un peu ça. Ba ini ya mama rufa ba ini ya kofi lo mide na bike ba osepela bazwi le tiers po batonga baseka ye abenga yi mwana mameyenga abenga yi mwana molaso ye moko na age na ya za ko changer mibali si babandi koloba donc tolia muke tozali na ngwa kopesa bandeko yango wana boyebi à un certain âge na vie mutu faza toujours accompagné na ba pression mokili to vivre bandeko bino boyebi et na ba réalité monde nango na ndenge mokili ngo ezokendele na ba vitesse nango yango monde bat ba osala ba AVC bat ba osala ba rédicaire ce que yo za na mutu na yo perfection ezala raté chacun ses faiblesses chacun ses limites chacun ses points forts chacun a ses mutu ana mundenge na mais wana mutu na yo moko oyebi ke non malgré tout en tout cas bo se comprenaka ta bovanda
na base moko il faut mutu moko aza pembeni wana a remonter au moral. Et quand ça ne va pas, vous partager vos idées, vous se soutenir, vous se supporter, ça soulage, ça fait vraiment du bien. On m'a dit que les autres dévalent mieux qu'un. Dévalent mieux qu'un. Mouton qu'on s'aute au levateur après tout. Mais l'autre monde va célibataire en dire si belé. Les balles les a paradis, oui, effectivement. Il y a cause en mobile, tu peux cause en mobile, tu es l'eau, et maman, au coup, fa pamba. Okufa ba je pusana ba je pusana ya mo fo moi no kozala wana moi crampe asali yo moi massage asali yo massage moi chilengi eyembi ete héritier aya bando to na sena moi na TikTok nazo ono chilengi oh mais chilengi sundene on dit moi héritier ya sika bien o malamu moi chilengi ça la bien et ça la bien, ça détend, ça déstresse. Ça déstresse sikoyo yo. Et quand l'école lo moro boye tu pètes les câbles au bengani mobile nane mibale on to na karasa mibale on lelo. Sikoyo ça nyo ke luka mususu. OK zoka suki jigolo so elo onenete. C'est compliqué. Moi personnellement ndo c'est la couple na bango comment on a par rapport à âge. Comment on appelle par rapport à apparence, c'est ça que ça va quand même. Mère Azunae, Mutunae, Mère Azunae, Mutunae, c'est la vie. C'est la vie. C'est quoi le loco on a bengani, on bengana sundene. Basi boloko bengana mibali trop, basi na poto. Vous aimez bengana trop. C'est quoi votre problème à bengana mibali en yoso? Quand abisara bima kende boni boy. Oh là là, ya on tout laver belé. C'est quoi on a 62 ans bengana mibali pour ça, pour le combat le musoso. Encore vous avez battu nzoto na bataba posa franchement maîtrisez-vous s'il vous plaît, vraiment maîtrisez-vous, chers amis bisika bozwami maman papa vous êtes en couple ils à la fiançailles ils à libala ba quoi qu'ils ont à tes place bat vandi mais boye ba ko contrôler ba sentiment na bino parce que et na sena moy ba problème ici la raté Roboya o wana ozo mususu ta mususu marambo ya malamu o wana zali nango o kotoza nango te peut-être au mona ki ateye na eloko wana ya zala malamu oui na eloko wana ya zala malamu bona o mususu vous comprenez donc il faut toujours ko linga bandiko na ngai ko tamiser donc bala terre et Tchana se lo baba kino bo tchana se. Bo tchana se, c'est ça. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Yasika. Et on est là. Car ndenge to sala wana, bo se pela bo se retrouver. Et ça va bien. Vignon so yango. Vignon so yango et mon divertissement, moi. Comme il y a trop de stress dans mon tout est kanisa mingi te ya mema mekumba lobi musisa moto ekatani to kundio réalité ndima on ndenge ezali tozolika malembe nzambe moko yebi chaque chose a son temps dit la Bible sur le lobi oseka kangaka motema ça fait partie de la vie na mabe na malamu ça fait c'est l'ensemble de la vie ah oui donc to bengami nango quoi bato mosusu envie na musika wana oyebi te nini elekaka na bandango na bango c'est ça nde elo bato bele bayebaka te bango bien so baye otika ovanda kuna ondima te okama oloba seke nga na kuti nazali nanga bien yaya contente toi c'est contenter na oza nango ya monene ya moke c'est contenter on ne sait jamais c'est ça donc voilà, abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Yasika. Si c'est votre première fois, vraiment, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Moi, like, ça l'ira bien. Et moi, commentaire, ça l'ira bien pour nous encourager. Sauf si gestion is à l'ito yo karanabiso. Vraiment que Dieu bénisse, bande oignon, so balanabiso, mikolo, obazo,
bazo commenter ou bazo liker ou bazo aimer ba vidéo na biso bazo partager surtout na sali conseil ba commentaire mo ya ba ndeko mo ya ba komo mo zo songela mais kiminga na moto. Donc prochainement on mentionner bino vraiment de bonnes choses à vous. Talara sans vous toser l'oroté. Et bino ne bo sala kena musala o ezara même dans sens quoi parce que tant o sala loko ba o sengeli batu ba landa batu ba apprécier batu ba et que batu bazo sa ngote donc et décourager mo mona ke natika nga kaka meneti bino bozali et ça biso ba bien fort. Donc que Dieu vous bénisse, des gros bisous et bah joyeuse fête de Pâques hein et de bonnes choses quoi. Donc Nzamazana bino mona bino pambola bino tout le monde nimbala ya sima. Merci, au revoir, bye. Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso Lamuka Sutuka Nguluma Toebisaki Bino Boro Sangana Pobo Luka Botombo la Fati Boro Kuta Libanda Tina Kati toujours béton. Le président le plus simple, appelle ça maman besoin de roi c'est Félix à peuple. Comment ne pas t'aimer, comment ne pas te voter. Ah, Fati béton, 5 mandats. Votons Fati, les amis, votons Fati. Votons béton, les grands journalistes sont rendus là. Votons béton, Fongolais, Fongola Missou, Nalobi Fongola Missou. Zomona to zomona te. Zoyeba te zoyeba te. Anissa Malamu, prophétie à Kimba, changement na 5e président. Zomona misala, na tuni banda Congo et banda. Maternité gratuite, enseignement gratuit. Yoshi oyoka boy, yoshi omona mamba boy. Fongola misu, olanda basoro diongote, azopola bazoni made. Ah Fati umela, oleki bango. Talamboka ndenge zobonga, omwe komi poto, omwe zobonga bandeko. Kalate Allemagne d'Afrique. Ah Fati umela. Allez tous, béton à béton, béton à béton, béton à béton. Fati na Fati, Fati na Fati, Fati na Fati. Moellon na moellon, moellon na moellon, moellon na yoki. Béton à béton, béton à béton. Yanga manga, Fati na Fati, Fati na Fati. Akoma moellon, moellon na moellon, moellon na moellon. Jassam, Équateur, Grand Kassai, Ituri, Katanga, Sankuru, Bandundu, Congo Central, Lomami, Kivu, Mongali, Akongo, Maindombe. Béton, béton à béton, Fati na Fati, Fati na Fati, moellon na moellon, moellon na moellon, béton à béton, béton à béton, Fati na Fati, Fati na Fati, moellon na moellon, moellon na moellon. Ça c'est la voix des coachs la grande, Diaspora UK. Béton Oumela.